koinda. Botuninga te, pana poto, site sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné. Ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijani wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijani na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa akaba viko le kabatinyaso. Kilongo TV. Bisous, bye. Mesdames, Messieurs, très chers internautes, le monde du théâtre en deuil, on a perdu l'artiste comédien Chico Pouloulou. Il vient de nous laisser et ce matin même là, on est en train de pleurer Pouloulou. On est vraiment en deuil, ça fait très mal. À mes côtés, je suis là avec l'artiste comédien Tchouké Lomboto qui est à mes côtés. Bonjour Tchouké, mes condoléances. Merci, bonjour Yarabi. Tchouké, Lobi Bozagina Pouloulou. Non, tu as une lobby, tu as une lobby. Parce que biso to comme chaque semaine, tu as un lundi na samedi. Na musa na biso. Tu as vraiment semaine nyo so to sala na ye. To sala penza na ye. C'était hier to solo na ye na ba 17h. Ma sandenge ni ngabi ya kitoko mezo avant na ya benga nga mission mutabenga. Ayozo kana tende ni position kita ko idonga bito kita hermo. Na yo benga Chico. Chico bisinga ya moda benga il faut to kutana na bulo lobby. Ngabia toi pena boulot lobby neti lelo de lelo fait beau tourner na Chico mais non lelo so ya na mayonnaise ba biso to za tournage ya mode to za tournage ya mayonnaise po ya mode to banda na biso avant to succès pas avant to que continuer ya mayonnaise bagal ko tabi ya ndeza beso na ya avant na lemba ndo za wana photo baye na ba tembo na biso to bebisi mutu na biso après to koti boulot ngabia ya monstre ngabia ya monstre monstre c'est bon match ya bien na la ngapé. À 6h du matin, il y a Moda Benga. Oh, mais qu'il faut travailler na ebi. Mais moi, tu travailles à Tengabi. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, na bengi Chico na mi moi si na zolo baké, pour lo akufi. Pour lo akufande. Nga to sola ilobi na téléphone. Ye moko pe ya mode na 21h. Ba solo na ye. Abi na kozala très tôt matin. Très tôt matin ya Pouloulou ayeba ko kufa na ye akepa na bango pesi bango bota suka bini ameli biso biso to kutana lelo. Le loisir à mort. Est-ce que vraiment, Nzambe pena ozo batama longa kande Nzamba ozo biso to sali nini vraiment? Biso ba comédie to sali nini vraiment? Biso mongo nini to se pa Nzambe baboma biso kabo. Nzamba o katama wate. Non, courage mon frère. Nzamba o katama wate biso ba comédie to kufa. Mon frère. C'est Nzambe mtapesa Nzambe mtazwaki. Sois fort, Zama Makasi. Zama Makasi. Voilà, comme je vous avais dit, ça fait très mal. L'artiste comédien Chico Pouloulou nous a laissé. Il est décédé aujourd'hui matin même. Et bien voilà, mon frère Ginola est là. Ginola, bonjour, mes condoléances. Et il y a Chico aux qui ont des. Abi. Il y a tout ça. Pardon. Ouais. Mais qui tout ça, on sait émission. Comprendre. Voilà, ça fait très mal. Et M. Ginola, il a travaillé pendant un temps avec Chico Pouloulou. Chico nous a laissé, il est parti. On a perdu cet artiste comédien Chico Pouloulou. Chico n'est plus. À Koufaï Léona Tongo, ça la crise na 2 heures et puis à Tiki Bisso. Et Chico Tiki Bana, Chico Tiki Libota. On va parler à ma camion Soana peut-être après. Et l'autre deux va arriver à Batou. Vous voyez, les artistes arrivent. Les amis arrivent, on est en train de pleurer. Chico Pouloulou. Je vais appeler le président du groupe Océan. Fais-lui signe s'il te plaît. Le président du groupe Océan, président du groupe V12, il va essayer d'expliquer aussi comment Azwaki Sangoualiwa et Chico Pouloulou. C'est vrai, ils ont vraiment pas si qu'on perdre artiste comédien Boye. Chico Pouloulou Azwaki n'a très bien. Les lots na Tongo bazo annoncé biso qui a Tiki Bisso à Koufi.
Bonjour mon frère, mes condoléances. Merci. Ouais, Merci c'est le président du groupe Océan de V12. Le coordonnateur du groupe Océan. Oui, vous faites l'intérim pendant que le président est à l'étranger. C'est ce que qui s'engoliwa ya Chikonde. Bon, on a qui s'engoliwa, on a tango, on a je crois à 5 heures. Les actrices n'angai mon pas bengi ngai abi n'angai cordon. Quand on a internet, on a la non makamwa na mono. On a makamnine. Abi kota kaka na internet. On habite na kota na sikote sinon te na risque na tela. Abi kota kaka sikote za urgent. Ndena yo kota, ndena kota na kati bona mona. Na moni ami moko José Dingo za réalisateur na biso. Parce que même Chico asala ba Chico Pululu asala ba montage pe pa na ye a publié nouvelle wana. Le roi est en ligne, on a bien pour la confirmation. On a eu José a confirmé effectivement que pour la coufi notre sur la pasteur na ye et la coufi tout et tout il paraît ça là qui crise na 2h du matin. Ah mais je pas compris pour la nini ka liwa ngobeta na porte d'artiste comédien vraiment. Il paraît où qui voyage ailleurs qui a écouté la famille selon les informations tous sur place à Wawa. Avec toute la tour à la base na ye, à la famille na ye tout et tout. Nda lungwa na buta zonga ki na ndako et puis ko zonga na ye na ndako on apprend que a fait ça les crise baki na hôpital à Monko lende kuna avec au kata motema. Il y a des nouvelles tous sur place donc c'est vraiment très choquant. On ne sait pas quoi faire et ça blesse vraiment. Et Chico a tiki quand même bana. Bon, en tout cas, vie privée, vie familiale, na yeba ki pena penate parce que ngat banayi ko solana mi to nokota na pas réalisateur na biso na lieu professionnel mais la famille pena ko yeba so yiba na kombela na yeba yi pena vie privée na été. Comme on est ici vous avez information nyoso. Merci beaucoup mon frère to kabula mawa. Na libote ya Chico na ba fan na biso nyoso. Oyo ba landaka biso. Les artistes et comédiens sont là, ils sont très nombreux. On est venu partager cette douleur avec la famille biologique de Chico Pululu qui nous a laissé. Il est décédé aujourd'hui, donc il crise à partir de 2h et puis à Koufi. Or, aujourd'hui, il avait tournage. Donc, il dormait pour qu'il y ait un tournage de l'eau et Nzambe à Zuye. Nzambe à Zumulimo ya Chico Pululu. Nzambe à Pesaka, Nzambe à Zoaka. On est là avec Coco Dema, on poursuit ces reportages. Soki Nzambe a décidé que mutu fazonga lelo atokimi bambangu ato lelo miuti na nzeto mibambi donc volonté ya Nzambe sala soki biso totikala na bomo etolelaka eza parce que kotala toza batu ya franchement toza bato doa motau toza na nzoto eza na mai na makila c'est-à-dire que mutu bobotami na libota moko bovati bomesani subitement ka boya tiki bino et puis bon monana sauté ça fait du mal yango moni peut-être tolelaka te pour contredire Nzambe pour ko juger Nzambe que pourquoi sali boy et comme ba chrétien tolela lokola ba Christ mais na ba regret parce que mutu akei chiko ki atiki ba charge c'est-à-dire que atiki ba charge azaki na famille et ezosala pasi komona bandeko komona musala batana oyo azaki nango ebele oyo tozalaki na bosenga nango ekeka boye donc ebonga ata moto akomi mpaka asimbi nzete moko mosenga liwa me ya boye en tout cas na supporte yango te. Voilà, c'est choquant, mais mot de la fin nini ko apporter na famille à Chico Pululu. En tout cas pour le moment ngamoko naza vraiment abattu. Naza na passe na motema na en tout cas nazoka c'est comme si ba arrachenga
lolemu donc naoyeba te maloba naoloba so ezobima ou pas parce que naza sous émotion donc pour le moment naza no na likambo oloba te parce que biso nyonso toza sous émotion sous choc. Ok, merci beaucoup. Merci. J'ai la parole de moi. C'est vraiment triste, ça fait très mal. Pouloulou est parti, Pouloulou est décédé. Je suis là avec mon ami Eyenga, GB. Et bonjour, mes condoléances, mon frère. Ouais, merci. Je vais saluer Pouloulou. Je suis à 5 h du matin, donc j'arrive vraiment émotionné. Et la coquette. Oh, Pouloulou a confirmé bien. En tout cas, il y a modé a confirmé oui. Azobenga ye na kaba erwana pour confirmer ya tongo na tournage nda yambi mwasi na mine Pouloulou asaki crise à partir de 2 h du matin à Kofi. Ah ngamona mekobenga numéro Pouloulou na yambi pasteur na a confirmé que oui aza kokufa aza na morte. Oyoka no sangwa maladie na été na yoki yango te o maladie na yoki te o na yoki lokote donc il a passé na motema passe vraiment il paraît lobby azalaki awa avandi akati basuki na bamaster na ye babaye mais ntango azongi akosa la crise akofi donc souci na motema. Qu'est-ce que tu peux dire à ses fans, à tous les amoureux de théâtre ainsi qu'à sa famille biologique? Ouais, na famille biologique en tout cas bazala makasi bazala vraiment makasi eza makambo ya Nzambe bango mpe bayebaki te ke lelo akotika biso mais Nzambe ye moko apermettre liwa ekota na kati ya libota bazala makasi mpona bato balandaka biso en tout cas babaye biso te bakoloba ndenge nini ekomi mindondo boye bato ya théâtre bakokufaka pamba kesi ivapa nzoka nde eza biso te eza te tosali kelemba moto oyebi ke lelo oyo elobi oyo okende mais Nzambe ye moko azopermettre makambo ekoma eza makasi mais Nzambe apesa biso makasi e bango batika biso te basoutenir biso. Merci beaucoup mon frère, beaucoup de courage. Je crois que comme je l'ai dit, Dieu a donné, Dieu a repris. On est là à Kintambo, à la parcelle familiale où restait Chico Pouloulou. On est en train de partager cette douleur avec toute sa famille, avec tous les amis, avec tous les quartiers. On pleure Chico Pouloulou qui nous a laissés. Et nous présentons nos condoléances à toute la famille, à tous les amis, vraiment à toute la famille des artistes et comédiens. On est là avec Coco Dema. On poursuit ce reportage. Pour nous tous saluer les parents d'abord soutenir bango sur le besoin de yéga aboyer de éviter de perdre de mère. Mais non, ils ne sont pas dans la carte. OK. Salam panjin de ulangai.
Masada, Chico, Sarangai, Chico, Masada, nous va pas dans la somme à vous douter, non, maman, la quitté, assassin, ah, mon je serai assassiné et bibité, mon salarié, ma vie va Eh bien voilà, mesdames, messieurs, on est pratiquement à la fin de cette première partie sur la mort de Chico Pouloulou. Chico Pouloulou est parti, Chico Pouloulou est décédé aujourd'hui même. On est le 23 décembre 2019. L'artiste Chico Pouloulou, il est parti, il nous a laissé. Nous présentons nos condoléances à toute sa famille. Nous partageons ces douleurs avec tous les amis, tous les fans de Chico Pouloulou qui nous a laissé. Et en ce moment où nous parlons, Chico Pouloulou, le corps de Chico Pouloulou est à l'hôpital de Montcollet. Les artistes et comédiens sont là. Il faut un effort pour l'amener à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Et nous allons nous organiser. Il y aura des réunions certainement. Comment préparer les obsèques de cet artiste et comédien qui nous a laissé. Chico Pouloulou, on lui appelait monstre. Monstre de la comédie. Il faisait rire. Il jouait ses rôles d'un enfant détraqué mental. Et il essayait de donner sens, de donner forme à ce genre d'enfants. Nous pleurons cet artiste qui nous a laissé. Il a fait du succès pendant un temps. Chico Pouloulou n'est plus. Chico Pouloulou est parti. Derrière lui, il a laissé 4 enfants. Et il est parti comme ça. Les artistes envoyés, ils sont là très nombreux. On n'arrive pas à supporter, on n'arrive pas à aller chez nous. On est là vraiment en train de pleurer que cet artiste Chico Pouloulou. Merci à Coco Demaquio derrière la caméra. On est donc là, on pleure Chico Pouloulou. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Nous allons toujours vous informer sur les obsèques de Chico Pouloulou. C'était donc là votre humble serviteur Rabi Mavinga. Tonga lelo na lamuki na nga pe na bimi na nga na ke na nga tournage na komi pe na lia tournage ne na yoki lisolo ngo kuna yango na bengi na ndele ko se retrouver bon to tika nyoso na maboko nzambe mais eza na mutu moko oyo asitaki Pierre président Mayata de la foi asitaki président na Njili pona par rapport à faut battre ces comédiens mais lelo makambo ngwesa buzo mona ngoti c'est suspect akosa ne prière ya za mutu aza pasteur nzambe ne mutatia ba kati na ye ndatia bonzambe atoko ko bondela mais soki eza nzambe ye moko abiki lelo ekozala intel tokanga ngo te eza volonté nzambe biso totikali toyeba ndenge otambola koyinana oyo toyinanaka eya nango na ntina moko te mpo toza na biso bapaya tozokufa na biso vomie toyokana tozala bien totika ba haine kati na biso na monde na biso ekozala mie donc nzambe azwa lokumu volonté nekokisami biso toana passe. Mesdames, Messieurs, très chers internautes, c'est avec douleur, c'est avec des larmes aux yeux que nous vous présentons ce reportage. La deuxième partie du reportage des obsèques de la mort de Chico Pouloulou. On était à la résidence familiale à Kintambo et pendant que les amis étaient allés à l'hôpital de Montcollet pour ramener le corps du défunt
Enselier où nous sommes maintenant à l'hôpital du Cinquantenaire. C'est ici que l'on va garder ce corps à la morgue de l'hôpital Cinquantenaire. Ça fait vraiment mal. Pouloulou, abilité, bayoki na sangwa maladité, a piqué kaka crise na butu, de Pouloulou a koufi a tikibiso. Tozalia welongo na koko de mato se la bino bilili oyo. Bongo tokopesa bino ba information nyonso kino to sabo obsèque ya Chiko Pouloulou oyo a tikibiso lelo. Toko ba reportage na biso. Téléphone. Après, qui voit, c'est là mon image. Comme ça, on prenne aussi le temps. Toyebi que nous en a passé, tout ce que
Moninga na biso. Tolongola non le côté sensationnel. Hein? On vient pas pour faire les sensations ici. Mutuna mutu atala nini yango ezibiso brusquement Pululu habilité asalaki crise na pongi et na butu l'état ba kena hôpital à liboso tension de sekitaki moi c'est na constaté yango pa mona ki alale déjà mwana era tomboli eboye asobaki déjà donc et ba kena na hôpital c'était déjà trop tard donc akufaki tamso avant heure oyo ba komaki ba constater vraiment décès na 2 heures. Famille na bango biso sali boye, c'est notre ami, c'est notre frère. Oto tiko bungisa. Na yebi ke mutu nyonso azana pasi. Mais to sali boye. On a fait les premiers pas. Ya kolongola na morgue o esika kufela ki kuna na Monkole. Koya na e awa na morgue cinquantenaire. Là maintenant, tozozonga bandako. Na pokwa 18h. Tokutani na adresse ya famille na bango. Na kitambo na kwa mutu. Tokutani wana na direction ya Ngalema. Direction Ngalema. Na lupangu na bango epa na bango. Wana tokuta na biso na famille. Le temps peut harmoniser. Parce que sango mso ezuba mso l'état bazo comprendre nte soki za solo soki za fake news. Na 18h tokuta na famille. Pona to solo la to harmoniser nini tokosala programme ya matanga pona kolande kona biso na kati ya sérénité. Et puis tolobi ba condoléances na biso nyas. Merci. Bonsoir. Koinda botuninga te bana poto site ya sikeye Kilongo TV boss abonné ebele mopepa sika tolima mopepa kala te mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau né kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh Kilongo TV zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatunyaso Kilongo TV bisous bye.